Bah bonsoir, bah bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre votre maman Lake. Voilà. Vraiment, ba yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo. Respect na ba chef coutumier na biso. Bandeko na biso tozali na sango ya mawa. Na sango ya mawa ezali ke mama na biso, koko na biso, mama Leki na biso, tata mwasi ya bana ebele, mama Béatrice Kasongo. Oyo azalaki ancienne fonctionnaire na banque d'Isaïr. Et puis avandaka précisément na Kinshasa na Limete Kingabwa na quartier sans fil. Mama na biso azali lisusu na bomoite asili kokufa awa na kati ya Angleterre, précisément na Londres na quartier ya Stratford. Yango tozali kosenga na bana ya Londres. Famille ezali kosenga na communauté londonienne. Ba oyo nyonso bakozala touché na liwa ya mama na biso, mama Béatrice. Oyo asili kotika biso na kati ya Londres le 10 avril 2020. Na kombo ya mama Béatrice Kasongo. Bokoki ko contacter ba famille na ba numéro oyo pona kosunga ndenge nini tokoki kosala pote tokunda mama na biso vraiment na dignité oyo ezali kosenga. Yango wana pona soki ozali na lisungi na yo na oyo nyonso yo okokoka vraiment ko hésiter te obenga Sylvia na adresse na pardon na numéro ya téléphone 07 53 86 90 432. Ba oyo bakozala libanda ya mboka bokobenga mama Sylvia na 0044 75 38 69 04 38. Bokoki pe ko contacter mama na biso mama Nathalie na 07 86 15 57 909. Ba oyo bazali libanda ya mboka bokoki ko contacter mama Nathalie na 0044 86 15 57 909. Voilà ba numéro yango wana boko benga et puis boko contribuer et kozala malamu mingi pona mama na biso. Donc ba oyo nyonso baliaki na mama na biso mama Béatrice Kasongo oyo basalaki na ye na kati ya banque d'Isaïr, oyo bavandaki na ye na Limete Kingabwa précisément na sans fil. Boyebaki mama Béatrice depuis le 10 avril 2020 azali lisusu na bomoite asili kotika biso mama na biso awa na kati ya Angleterre avandaki na Stratford. Yango na bino nyonso boyebi na bomeseni ndenge bana Londres bozalaka toujours uni, ndenge bana Londres bozningaka toujours ko soutenir baninga na tango pasi. Bino moko boyebi tozali na période ya confinement ezali pasi pona kokende kovanda epai ya mowei pe kolela mowei ndenge biso coutume na biso esengaka. Mais ezali exclute bandeko na biso ba aide wana ekosunga vraiment makasi yango famille na ye bandeko na ye ba connaissance na ye bazali vraiment na posa bobenga ba oyo boyebaki ye na bino pe oyo boyebaki mama Béatrice te me bozali touché na sango oyo ya pasi na liwa oyo ya briske na période oyo maladie ekoti ezali koboma batu vraiment bandeko na ngai neti vraiment na filme neti kutu toyebaki te bandeko na nga yango wana soko ozali touché ko hésiter te o contacter ndeko na biso mwana na biso ndeko Sylvia na numéro ya 0044 75 38 69 04 38. Donc 0044 75 38 69 04 38. Ou bien oko contacter ndeko na biso ya mwasi mama Nathalie na 0044 78 61
55 79 09. Bande konanga ko hésiter te benga contribution na yo ata ya muke ekozala vraiment lisungi makasi pote mama na biso to kundaye na kimia. Ba oyo nyonso bakozwa information oyo bande konanga ekozala malamu boko misela yango pe représentant na biso Papa Ngoma esika azali vraiment famille ezali kosenga lisungi ekozala malamu mingi. Boti kala malamu tokutani prochainement na prochaine vidéo wana mama leki na bino la danoise. De notre part to présenter ba condoléances na biso na famille ya mama Béatrice Kasongo. Vraiment boti kala malamu bo partager communiquer oyo bo oyo nyoso ayebi kazana ndeko na ye na Kinshasa bo partager yango na bato ya Kinshasa po te bayeba ke mama na biso azali susu na bomoite oyo nyonso asalaki na banque d'Isaïre na période moko na mama na biso boyeba ke mama Béatrice asili kotika biso depuis le 10 avril 2020. Vraiment ba numéro yango wana tokotiango pe liboso na biso wana bozomo na ba numéro bo contacter bandeko na biso ekozala esengo makasi. Vraiment tokutani la danoise.